Sangana kina ba service nyoso police nationale armée pe ba service nyoso baza kina butu tout autour ya prison na biso ya Makala esika malheureusement ba détenu mususu basala ki tentative d'évasion. Il fallait toyeba na bango eloko nini le kanaki pe toyeba situation ya prison esika ekomi na tango yo. Donc, to tient en place commission spéciale ils allaient comme ça la suivi il y a situation to tindi pe ba service na biso ba sala ba enquête poto e ba makamine le kaki il faut to lo ba que ba dégâts pe salama ki moi mingi mais to zali ko féliciter police na biso na forces armées na ba service nyoso ba salim sala malamu ba koki ko contenir tentative d'évasion. Prisonniers mon côté abimi, situation est sous contrôle. Sika siko tozali ko sala évaluation ba dégâts est assez sérieux en termes de pertes en vies humaines, ba blessés, na ba dégâts matériels. Administration police zoaki moto donc ba archive na ba matériel na bango ezana na moi difficulté donc tozali ko suivre situation wana. Toza cause la rapport ya ba enquête poto yeba na ba détail makamnine le kaki na situation ya ba détenu nyos.